Événement inédit à Kinshasa. Félix Wazekwa, le roi du spectacle, en concert au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Samedi 12 août 2023 à partir de 15 h. Vivez le concert de l'unité et de la réconciliation. Concert intergénérationnel entre rumba et chorégraphie. Il n'y en a pas deux. Félix Wazekwa, Monsieur Google, Monstre d'amour, Mokuwa Bongo, Usine Yamakanisi. Samedi 12 août 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ouverture des portes 9 h. Billets déjà disponibles. Suivez le concert en live streaming sur www.rdcplay.com. Que notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre public. Likambu ya pasi esalami bongo na Lubumbashi ou Antanshi na République démocratique du Congo ba mama tote ya kabana bazala kalokoso te noko aye na madesu batia ngombe nyonso tu aye ko luka ser na ye apesa ye madesu analia akuti ser na ye te apesi kaka neveu na ye mwana ser na suka rango na butu abandi ko senga ye apesa ye musu na ye pasi ya kosakana te makamno elekaki alinga ko pesa ye kindoki to ndenge nini yango lisoto ko betela yo lelo ndenge bandaki le 28 ti esili bongo le 6 jeu à francophonie et salami na impact na idéologie à solo il faut qu'on dise que l'impossible n'est pas congolais ndenge bango balobaki ba organisateur pardon et les qui toque on impact na idéologie ndenge ka botela ki cérémonie à ouverture sika peut kotika na botela moi symbiose beaucoup mona symbiose ndenge le kaki comment est-ce que faire gola Jésus de nuances moi abima pas les ala kité ba ko joyer na mutuka blindé ba ke na ye asadi playback mo na stade. Et puis, na pas du peuple qui a eu une rosacate. Yaya, bon, moi, synthèse, je suis en train de jouer à francophonie et les kaki. Konako bondela, qui manque de vos sangala. Konako bondela, catholique vos sangala. Konako bondela, ma bolo mwezala kanase. Bona esteo, bande kona biso basofa. Pona bituma ya banguna Kongo ya fatie Kongo ya lumumba. Pasi ya kosakana te tolo banini kaka pona francophonie to ndenge nini garde républicain degré baye a gagner à lango e dimelanga ndeko oyo pasi okolanga wena technique po okosala ba dégâts sur lango bena teni coup d'état to situation ozo le kabongo na Niger. Ezopesa pasi to soutenir nani est-ce que ndenge professeur Obama ki ba militaire ba dans pouvoir pour ba restaurer ki Afrique na biso zonga normal ndenge ça na Niger Mali à soutenir yango Burkina Faso soutenir en cas ba pays à CEDEAO Nigeria Sénégal et Congo ba lingité ba ça y prêt ba ko la guerre na Niger pona ba longola ba militaire ba pouvoir ba zongisa président ya kala est-ce que ezalaka na ebité pasi hein. Comme on dit chez nous. Donc, soutien total à la dynamique qui est au Niger. Que personne n'ait peur. Nous allons voir comment le club de vauriens qu'on appelle la CEDEAO, des dirigeants vendus, vont aller faire la guerre au Niger. On les attend. On les attend. S'ils sont garçons qui attaquent le Niger, on attend Ouattara, on attend le Nigeria. Parce que j'apprends là, il commence à reculer, il recule. Mais on est vigilant. Là, nous sommes mobilisés, c'est pour montrer également à la CEDEAO qui veulent déstabiliser notre pays, la CEDEAO qui veut déstabiliser notre région, que nous, notre région, et que nous sommes prêts à nous sacrifier et nous sommes prêts à nous mettre devant d'abord la CEDEAO. Il faudrait d'abord qu'on élimine tout le peuple nigérien avant d'atteindre à notre armée. Linda linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Et puis Lokole, tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye.
Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa ya pito kuta na ka pona ko beta masolo ya makamazeli koleka bongo na communauté na biso africaine en général ozala na Luxembourg, ozala na Belgique, ozala na Suède, sika ozali mbote na bino, ozala na Palestine, ozala na Israël. Tozala bino elongo. Soko ebingai, merci mingi matondo. En tout cas, je suis reconnaissant. Kasi, soko ebingai te, yeba ki babenga ngai fiston pelende, tata ya Sedek. Ya to kobete na oli solo ya pasi o lelo, de ko bende ba parents batoyi. Bana o basaka lo koso mingi. Mais santaka bana ba se contenter na o bazwami, o bazmonaka. Tangu so na ko kola. Papa wana ekoloba, mama wana ekoloba, epa ya batu baliaka te. Muta pesa yo loka kolia te. Kolokota mbongo te, mesikawa, bana kepa muninga alie, akende boye alie, akende boye. Lokose komi mabetala mwana oyo, bapesiye madesu batangombe na butu ba eko senga yango. Pasi yango lisoto kobete la ole lo mekasi yambo, to beta lisolo wana, tika to développer ba titre oyo, mais avant ko développer ba titre, na sengi na yo Holanda publicité oyo, ya le 24 du 24 ti au 27 août, grande convention et ça la bongo na Québec, na Montréal, pardon, avec
ba apôtre na biso oyo tolanda. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Kokomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Ozawana Naba Histoire Makoya bien. Pour les gens vraiment minima leçons, renseignements, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana Takabona Bosebelisa. Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Cette émission fait plaisir à Papi Chibalabala et à Maman Nyota depuis les États-Unis d'Amérique. Est-ce que commis, hein? Mais aussi ça fait plaisir à Teonga Nduchilamwina, leader congolais moko à longa chômage à niveau à Cape Town à Mada City. Congolais à Pesaka 65% de Congolais misant à Cape Town. Il nous va droit au cœur. Teonga Nduchilamwina combien c'est que bien. Restaurant Mi José na Mada City. Merci. Kuna pala kolia bloko ya bio. Est-ce que Bokomi la bossa dit moi sur l'équipe basse sur la mbongo na Pérou Charoufa est-ce que Okomi yena maman pesa feza commandant Guilain l'aide du chef toujours présent on est ensemble il y a tout que de bon na bakambi ya francophonie bana qui toko cela a un impact na idéologie to moni yango. L'impossible n'est pas congolais. Dans la minga kolobate, kasi to sale bino moi symbiose, moi synthèse. Il y a cérémonie à clôture, na ba ambiance les gars qui na stade de martyr, na pas du peuple, na pas à faire bolande yango bino boko bo juger. Et simbi to e simbité. Mais on a dit je suis d'accord. Awa ezali makambi ya boalo baji tunga. Quand même, on a osé organiser et puis et salami très bien, sans incident. En tout cas, bravo, organisateur, bravo, autorité pour ça au milieu du village. Ce que l'on a bien, tu l'as bien. Ce que simbité et simbité. Oh, l'équipe qui toko, yo Rolanda. Ça de Boukani, Pape Boukani, dans la longue stade, il y a un Jésus dans moyen to bengi voiture blindée pour Jésus pour catastrophe. Donc moi pendant que na stade a souté dans terre landa na po moyen té donc plein ça moyen té. Donc il y a voiture blindée de Joël. Jésus est sorti de pagaille dans beaucoup. Pagaille, les mêmes de joie. Attention,
On y va. Bandeko na ngai na esteo na bosani bino teo o eza koleka lelo etali bakongole nyonso e nzambe epesa kongo riche yele 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 o yele 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 o yele 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 o banganga nzambe bosangana mpona kobondela o kimangiste bosangana mpona kobondela katolike bosangana mpona kobondela mabolongo ezalaka na se mpona esteo bandeko na biso bazokufa mpona bituma ya banguna o kongo ya facie kongo ya lumumba bana ya mofele bana nzambe ya bambolaka C'était un bel hommage de Ferregola à nos victimes de l'Est du pays. Et là, c'est réparti. Le padre va nous emporter dans sa belle mélodie, Patrick. Ouais, c'était quasiment a cappella la première. Oui. Sentiment d'inachevé, éternel accompli, j'ai toujours fait passer ton bien-être votre amour. Regarde-moi. Observe nos sommes milliers, son innocence m'avait donné la légèreté. Et mon adolescence, voilà Yamari, voilà Kiniba. Et je me suis fermé, et finalement, qui ne tenait pas de signes. Quand je l'ai laissé se blottir contre moi, je vais l'aider sans pouvoir oublier. Sans me douter que Christ contre mes doigts, rien ne simple en amour, changer ma tête, ni n'y a pas moyen. La préférée aussi la et gagner. Bale ya nyama eza na samba kasi bolingo afandi chisi epai ya David Terese na maboko ya David na fete ya batilo esi bakobenga yo bebe akonolela leteta sande soka bolingo ezalaka lokola motambo ekangi nyongo fosima na ekenge lokita bakufa bino mibale bolingo ekoti ya matina motema santima nyonso nalobaki yango na ebandeli eske ezali kaka mpona esengo ya francophonie 9e g to ndenge nini garde républicain s'il vous plaît garde républicain ezali bato oyo peleton oyo bagarda président de la république mais baye komona ye degré ameli agene alango ndimela ngai oyo so opesi ye munduki akosala badega biloko ya boyi je crois bakontifo atalaka sitoboyi te soldat aza mutu garde républicain aza mutu soki ayoki mwa pose ya mwa moko kata forme kata teni melala yo normal mais boy na teni ils sont déshonorés hein
militaria ya mboka na biso epesi pasi ya kosakana te bon na soda langue boy dimelanga ezali mabe moi d'autres lo vidéo on les a été ce qui vidéo wala peut-être to songo lango na nos prochaines c'est disons la commerce que soda pena langue ba bambali na mabele pasi alors auto ba quitter tolobi situation ba coup d'état en Afrique c'est na ebate ça ko pesa esengo to passe na éviter parce que population africaine en général ba lembi en particulier ba pays francophone c'est le moment ya ko telema pour la ko bouter dehors tala ba pays lokola ba pays sur Afrique ba sa mbongo te o ba français fa dali mbongo ba français ba sa yela bango français fa so be baraté ba mbongo ça va ya francophone wana mbongo wana ekendaka na France na banque ya France mbongo Congo Brazzaville ba bomba yango na France mbongo Burkina Faso ba bomba yango na France mbongo ya Sénégal ba bomba yango na France mbongo ya Niger non ne ba Mali tout ça ba ki niet e bandaki bongo na Mali a sali révolution ba comme siko indépendant kutu ba ke musika pour ba longola langue française comme étant langue officielle na bango est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais bokomi ngala sepeli nango personnellement tala. Après Mali, et c'est là qui Burkina Faso, les vaillants combattants, qui n'ont pas récupéré bon pouvoir. Si vous avez na Niger, alors Mali na Niger, bah il soutenir, pardon, Mali na Burkina Faso, bah il soutenir Niger. N'engue kuna militaire paix à Bengani président kuna malgré il a été élu démocratiquement. Démocratie on te dit mais on peut soutenir comment tricher démocratiquement. Alors peuple a s'appelle nango, mais bah pays à CEDEAO, le col à Nigeria. Bah Sénégal, Macky Sall derrière ça qui a problème, il a la troisième mandat. Et puis troisième mandat, c'est la troisième mandat tant l'école au Banin, qui est aujourd'hui démocratiquement, c'est pas comme ça. Coup d'état salami kuna, bango ba lingite, ba lingi ono, ba restituer, ba restaurer président Yakala, ou qui élu démocratiquement, au moins il travaille pas bien, c'est pas mauvais. Alors, ba africain sous ba télémi, Mali est télémi, Burkina Faso télémi, ba ceux qui ba meki, ba komona, au moment où Sénégal asa déjà prêt na Nigeria batinda ba soda na bango pona ba ke de bunda contre ba militaire aussi pouvoir na Niger ba zong sa président akala ko simbate ba Afrique mbe ba telemi ya c'est le moment ba coup d'état o salama interpeller bino interpeller ba kondi Afrique mususu francophone to anglophone bozo diriger pays ndenge nini so ki mabeye boko sala wapi o toloba kité tolobi tala moi pe symbiose to sélectionner bino ba idée ya ba politicien africain ndé ba sala ba analyse kutu ba français ba autant ba tini ba fait de chance na bango déjà quitté na Sénégal pour attaquer président ba militaire aussi pouvoir na Niger tango ko attaquer wan bon take ba ko détruire pays nos frères nigériens soyez vigilants n'acceptez pas la guerre si vous acceptez la guerre ils vont détruire votre pays est-ce que bokomi pour vous rappeler l'inga venu surtout c'est que bien Landa là nous sommes mobilisés c'est pour montrer également à la CEDEAO qui veulent déstabiliser notre pays la CEDEAO qui veut déstabiliser notre région que nous notre région et que nous sommes prêts à nous sacrifier et nous sommes prêts à nous mettre devant d'abord la CEDEAO il faudrait d'abord qu'on élimine tout le peuple nigérien avant d'attendre à notre armée est protégée par le peuple nigérien et nous sommes prêts à mourir tout le peuple est prêt aujourd'hui à mourir. Voilà des propos recueillis il y a quelques minutes seulement. Sédic Abba, deux questions. Est-ce que vous pensez qu'une intervention militaire va vraiment se faire? Non, à ce stade, le projet d'intervention militaire tel qu'il a été conçu a subi un revers hier avec le vote du Sénat du Nigeria. Parce que les chefs d'état-major qui s'étaient réunis jeudi et vendredi ont fait un plan d'intervention, ont même mobilisé le financement pour cette intervention, mais il était prévu dans cette intervention que le Nigeria soit le fer de lance de l'intervention et les autres pays viendraient en complément, Sénégal, Côte d'Ivoire et d'autres pays de la CEDEAO. Or, depuis que le Sénat du Nigeria a décidé qu'il n'y aurait pas, en tout cas qu'il ne donne pas son feu vert au président Tinubu pour intervenir, ce plan est tombé à l'eau. Donc, il n'y a pas d'intervention imminente aujourd'hui. À minuit, 5 minutes, il n'y aura pas d'intervention sur le Niger. Donc voilà, vous, c'est effectivement ce que vous nous dites. Il y a eu la mise en garde du président algérien aussi. Il faudrait aussi que le Conseil de l'ONU statue, donne peut-être son aval pour que ça soit juridiquement possible. Tout à fait. Si on veut respecter la légalité internationale, au-delà, la sécurité internationale appartient au Conseil de sécurité. Même si parfois il peut déléguer. Mais en l'occurrence, comme il s'agit d'une intervention, et qui peut avoir une lourde conséquence. Vous savez, le Nigeria, la Libye est voisine du Niger.
Sur les 5 pays le Niger a 7 frontières. Sur les 7 pays qui entourent le Niger, il n'y a que 2 qui sont favorables à l'intervention, c'est le Nigeria et le Bénin. Et à partir du vote du Sénat du Bénin, du Nigeria plutôt, il y a aujourd'hui le Bénin qui est favorable à l'intervention. Donc, c'est clair que si on veut engager une action de cette nature, compte tenu des implications régionales qu'elle peut avoir après le désastre qu'on a connu en Libye, il faut un feu vert au-delà de celui de la CEDEAO, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pour l'instant ne s'est pas réuni pour délibérer sur le cas Niger. Bazoum, mais c'est une histoire à jeter rapidement dans le fin fond du WC, comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous. Donc, soutien total à la dynamique qui est au Niger. Que personne n'ait peur. Nous allons voir comment le club de vauriens qu'on appelle la CEDEAO, des dirigeants vendus, vont aller faire la guerre au Niger. On les attend. On les attend. S'ils sont garçons qui attaquent le Niger, on attend Ouattara, on attend le Nigeria. Parce que j'apprends là, il commence à reculer, il recule. Mais on est vigilant. On attend la France et l'OTAN. Ce mélange, c'est-à-dire ce mélange nauséabond d'aller faire la guerre au Niger. On les attend. Vous voyez, Madame Capel, nous sommes très heureux. Parce que vous croyez que nous, on va, au lieu de nous réjouir des avancées panafricanistes, ça fait des siècles que rarement on a vu un pays africain dire « vous touchez à tel pays, j'entre en guerre ». Ça fait combien de siècles qu'on n'a pas entendu ça en Afrique? Ça fait combien de siècles qu'on n'a pas entendu ça en Afrique? Cette absence totale de solidarité, cette indifférence au sort du frère africain quand il est massacré par l'ennemi. 12 ans de combat intense ici. Voilà les pays africains qui se mettent ensemble pour dire que vous ne touchez pas notre frère. Madame Kapel, si je prends ma retraite aujourd'hui, je suis content. Je suis un homme heureux. Parce que ça, c'est pour ça qu'on lutte depuis. C'est pour ça que nos prédécesseurs ont lutté. Que les Africains se donnent la main pour une fois pour dire qu'ici on a un intérêt commun. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte que
Il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Africain. Oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené et eux-mêmes vont continuer encore. Événement inédit à Kinshasa, Félix Wazekwa, le roi du spectacle.
en concert au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Samedi 12 août 2023 à partir de 15h. Vivez le concert de l'unité et de la réconciliation. Concert intergénérationnel entre rumba et chorégraphie. Il n'y en a pas deux. Félix Ouazekwa, Monsieur Google, Monstre d'amour, Mokuwa Bongo, Usine Yamakanisi. Samedi 12 août 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ouverture des portes 9h. Billets déjà disponibles. Suivez le concert en live streaming sur www.rdcplay.com. Que notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre public. Ya to komete na osika ba lisolo ezali mukuse ya kosakana tene na beneki matoi bo pa mama ba papa bo pekisaka bana baliaka epa ya batu bana basalaka lokoso te. D'abord soki yo mama yo moko za lokoso papa yo moko za lokoso okopekisa mwa avec lokoso ndenge nini ezana ba papa mususu ba kontara musu na nzungu ti lelo na kosi Osana poto, yo papa au contraire misuni tout le lot. Au comment la père moko ba en France, en la Belgique, en Afrique d'ici aux États-Unis, hier à balate à plus de 50 ans, soka tope à bala, soka ke feti, ya ke na sachet. Oh mama ngani, bote na mama pondou ngele andako. Hier à la narese ba pondou zali ba la pondou na bocal, aya ka kola mafu na ndako, otike ba kamwa kilo koso ta la conséquence. Tokena Lubumbashi et pas wapi. Yaya, nazoko pene bino. Ozali émission éveil à conscience. Ya tilanga ba j'aime. To tcha ba j'aime. Tcha ba j'aime partager, tcha ba j'aime partager. Tozo pene bino kaka. Bandeko oh tanto banako kola ondeko na ngai, ondeko. Bandeko da sunde ngwa salaka angele. Yaya, famille no ekomi kolo, yo na mobali na basi na yo. Oh papa fiston, azoka bla la famille te, azoka bla la famille te nazo pene yo. Yebalaga, yeba vision, yebela. Et ça peut être difficile pour que papa ça la moi c'est ma bé à haute la bana maman ça la bana ma bé à haute la bana mais la confiance ne suit pas le contrôle. Est-ce que au commis ke bandeko boye baka la kala ondeko na ngai ya na nga mobali ke ba makambo changer na ebité bandaki ndenge nini jalousie ya nini noko bandeko luka nini. Mutapesi solo fiston beta li solo oyo et ça mi la famille na ngai moko mama na yimo pesi li solo ba fiston to na Lubumbashi awa ngana salaki te la bimaki wana mwana mtawa bete la biso na salaki te la bimaki na mwana modi kaka noko na bango ayi noko te grand frère na ngai oh ayi noko boni mena seulement ka swahili ba solo oh noko ayi na sachet na kati kuna na madesu na kuanga aiko luka ser na ye ser azate akelaki wenze ya kamalondo so pe ko so babelo ko olia so pe ni ba fish na akelaki wenze oh azate ça va ndenga azate na elaki ye biloko oyo ba ndenge mama na azate zo na biloko oyo olia mwana lokoso mwana moni pe na madesu pe na boye na madesu bacha ngombe ya mabaku pena kosakana te na dekwanga mwana talibe noko oncle allez mwana bandi kole oli atabale na oncle ensemble te mwana bandi kolia yemoka le mwana ngope lokoso po yaya mama bendaka bana matoi soki bakepa batu baliaka te la confiance ne suit pas le contrôle o bakepa mama leki o bakepa noko o bakepa banali pa cousin pa baninga surtout n'école ba papa ba maman benda bana matoi oza na poto oza na Afrique oza la wapi yebisaka bana basala ka attention okomona bana mso mike bayaka na ba bombo ba stock sweet omona fibi bombo afibisi muninga na ye oh zo chips oyo oh zo bombo oyo na bute ko maka mbilinga est-ce que bokomi benda bana matoi talisaka bana soki papa pesi yo te mama pesi yo te ndeko na omo ozana ndako pesi yo te kolia te ata ya na ngai awa ata papa na ngai awa pesi yo loko bomba ya relaxa biso na ndako. Est-ce que bokomi c'est que bien ozali émission effet ya conscience mwana wana lokoso ale madesu na misuni pona kwanga asilisi noko pe akei nai noko pa kei noko sokoni basani ashi basani wana akenango yo eli ndeko no biloko azate opesa mwana na ndenge nini ata yo moko so ata ngo bare noko bokoli anta ensemble te aboy kolia ya kei tanga kakei na epete
tanga kei wana papa fiston eleki des jours mwana bandi kolota na butu noka zoya ono yo leki madesu na ngai na misuni zongselanga madesu na ngai oh siko mwana na ndoto kuna sanoko noko ngala ko zongselama madesu na misuni nango ndenge nini yo lamba ko pesinga na le ngala yebi nga ko lamba te na mbongo osomba bloko te siko na ko samba na ko lamba madesu na misuni na zongselo yango ndenge nini ote il faut pesa ka madesu na ngai na ko ngala na bloko nanga oh mwana monongo wa musique moi non pas teti a tapé moi la ka aza teti pour la mso lo barate jour à liboso ndengo wana deuxième jour troisième jour moi na abi non moi na fundi quand même ata le kosa moi nango aza moi na mayele afundi pa mama tala so ngala lali na butu noko ya na yo oyebaka jour bo sala te boye po moi na tika ko lo bate ke noko ya ka awa apesinga bloka olia pour la quitter so pe le kosa bange ba bete na éviter so pa la bloka maman na éviter alobate mais tant que yindelie moi na malamu quand même tala moi na koza ndengwa siko ko bange sili mama jour za la te boye jour intel que ndaka wenze na kamalondo noko yaki awa yaki na madesu moko na masuni ya ngombe na bakwanga mbale alobaki no aelio mais ndengo za kina hote apesa ki nga yango na lia apesa ki olia ona leki nyoso asisa ki yango bolia kina noko to eleki yo moko ote na leki nga mona sisa yango noka sukoli basani akena ngo olobate po anini sikoyo ça fait 3 jours ngo songa na lali na butu noka zo yaka pa na ngai na ndoto na mwe na ndoto alo bananga ono zongselanga madesu na ngai na misu na ngai na bakwanga na mbali ngana yebisie mais yo pese nga madesu na misu na bangombe na lia na makwanga ngana yebi nga kolamba te na mbongo te sikoyo la zongela kozango wapi ngana na mbongo te yo mo ke senga ndeko na yo oloti bongo ya combien de fois 3 fois mama ndoko aso déranger nga makasi na butu tala mwana mayele yaya na ba chaque fois la kisaka bana le bien et le mal kola la kate sans pour prier po lo sambo efutaka ya Elo sambo epola kate nzembu oto yemba ngo pona sentiment za pona ko penio ya e rappela ka ke lo sambo futaka ya atoza fatigué ndenge nini belela makila Yesu Kristo va olala esipa ndaku na yo mobimba e kamba bana oyo sa ko ya pona meka akuta na makila Yesu Kristo est-ce que bokomi eza bongo mama yebiso bana naye papa tala mwana yebisinga boy ya na ngai soka ayaka awa boy eza bongo mama linga beta mwana papa bite ko beta mwana te benga ya na yo yese aya dimanche heureusement azayaki na ba camarade na ye ya mbila ba policier père akenda a expliquer camarade ne ya colonel ya mbila ko ça va boy na ye aya dimanche ça va pour miati ba master père ya colonel wana na pe ba si mama lamba madesu ya très bien tama baku pena ya bien ya ngombe somba pena de kwanga zana ngopre okomona makambo eleka ona dimanche pe ko karate e koki oncle pe aye très bien ebita bengala ke nini afandi ba diko so labu papa siko aye wana mbila bazaki libanda bamone mbila te peut-être des codes non soka ibino akuta binote soka kuti to bandi soka boinde na kobenga bino so na bipeka bokoti ambila babota mi quelque part papa tuni siko oncle est-ce que ngana pesa bino mbonga libala te pesa nyoso tout bof en tout cas bof pesa nyoso tout qu'est-ce qui ne va pas mais abi papa n'a pas eu fort aux yeux ya soki moi la no en danger parce que ba menacer moi la yok sonité parce que ndokitanga yaka yoka sonité et ça c'est maman magindokité et ça m'a moussé la vie sociale tango muto osala o mabe yo osala na batu mabe ozomona mabe wana te tango yo ko réagir to ko mutu mabe yo pona mbongo kaka boye ozo kangisa ndeko na yo pona $26,000 papa Jacques alinga mela mama BBC e uno mbongo na ye $26,000 kaka boye mais tango yo ko senga mbongo omona yango zaki mabete yaya ezana mutu moko te amikitisaka lokola mutu ya ko défendre mbongo pa na yo te ya ko senga loko akomi kitisa ko peso ba kombo nyo soka zu yango pa zongisa e komi problème yaya papa na nga bana ikoloba mama na nga ida ko ebisa ngai na ba professeur na nga ya sociologie alobaki
bayebaka valeur ya mutu neloko la mbongo mutu oyo afutaka nyongo facilement aza mutu à considérer la société mutu afutaka nyongo parce que c'est très difficile soki mutu ayeko senga yo nyongo na yo nyongo ayeko defa nyongo opesi ye po azongisa ezalaka difficile ndeto en anglais few of them few nde bazongisaka okomona mutu adefi yo defanga 100 euros bo opesi moi 100 euros na kopia dans 2 semaines au lieu moka benga soka zuite yo komi ko benga ye et comme il y a dérangement tiens akoloba ku mama na on a zuite on benga ote okomi ko tungsanga pona 100 euros okomi ko tungsanga pona 10 euros yo komi na langage wana oye ko senga na pesa ki yo malembe poza ki na ngote siko na pesa yo komi pona likolo ya boy o senga ngaspo anini voilà donc ça la attention yango pe pona ko bebe sa réputation te ko bebe banate ba défi ça n'importe qui mbongo te est-ce que okomi bokomi hein c'est que bien aux alliés émission effet ya conscience yo pona nini wa ki jour wala wa papa oloba oyo ko luka ndeko na azate ozui madesu na ngombe tonda na kati na kuanga opesi mwana nga oyalia pona nini oui so opesa ki alia osanoko na ye mais comment est-ce que comme la butu yo oyaka kosenga ye azongela yo madesu na yo na oyo sana mabako ba ngombe na bakwanga e bani ndenge nini yo lingo pesa mwana o kindoki et puis mwana zo biso na ndoto ke ya ebi ko lamba te ara mbongo te ozo ko insister pona nyo sa ndengwa osana makansini ni wana bon siko tango yaki nango soko pesa ka mwasi nango ndeko na yo olunga ko senga pe na butu likambute ndengo solo ba mwana nga futa madesu na yo na ngombe na bakwanga mibale mama yaka na bakwanga wana papa Fiston nga na kote na ndaku na bimisa madesu pene ya bien balamba bana mabaku ya ngombe pene ya fresh na dekwanga allez biloko lo bana senga mwana pesa mwana alia yango yo lia yango yo moko le biloko yango alambeli yo o ko pesa mwana yango alia papa Fiston ya nanga akomi lo zobongo na kolia nanga te na kolia ya olia te noko yo bongo na biso noko kolanda émission o ya bota commentaire botela donc ba commentaire je crois kolanda parce que ndeko na yemta pesi solo akotindela elia oyo ngana koliate oliate ne papa abi okolia biloko oyo oyaki na biloko awa olingo pesa mwasi na ngawa ndeko na yo simbi to pesi mwana oya ngai soka to pesa ndeko na yo ne nsome pesi o mwana okolia biloko oyo pose ngai suste ngana koliate bof na koliate et comme le roi so linga silika allez papa niata siko abipe mbila colonel na kota ya policier na 4 éléments na ye ni les ali awa tala boye ba c'est papa pona na olia madesu oyo oya kosenga mwana butu azo mtsolo madesu na yo balambeli olia na toke na yo pona yo okozonga sute est-ce que bokombi oncle amoni a commis entre le marteau et l'enclume moi été pression les que balé ko ganga moni mbila koti donc akiti crac lele oncle n'avait pas le choix papa Fiston oncle n'avait plus le choix yananga alia madesu wana alenda papa abi lia madesu wana osili sakara de mwa sisa ina bakwanga oncle yananga alia madesu na misuni na kwanga asilisa nyonso tu papa ese telema kende na mona oso tumsa mwana ngate allez oncle ya kenda banda ya kenda ndengo wana mwana alota ka esute papa Fiston beta lisolo okebisa ba parents bopekisaka bana biliali ya sinote mabe kokota tala siko bana ngai oyo mwana oyo heureusement azali mwana mayele tanga mwana ki menace wana aye koloba bana musuba koloba te malgré moi ça que erreur jour wana ka fara bana noko yaki awa pesa ngablo ko olia to ngata ko résultat ngo mais heureusement est-ce que mwana pe ba sali ba test parce que azoki kindokiti na c'est maman ça test on a testé ya kindoki o papa Fiston a testé tambi sambila ka nzambi allez joie numéro ya prophète Alijo benga o se fata na musika na pesi numéro prophète Alijo prophète du moment est-ce que vous komi bande ko ba benga biso pour numéro prophète Alijo ya atabino mo to sala mutu okomona mama sa bengio papa Fiston boni nataka besoin numéro ya prophète wala ya pasteur wapi ngapi mama pasteur ya prophète wapi donc
tant que nous avons un numéro ya prophète Alijo yaya zala moi balobaka bakongo lobaka moi lusitu wana yeba kama kombo ya mutu yo osanga numéro ya mutu oyebi kombo na été na kopia o numéro nene est-ce que babi numéro ya mutu opesa ngo papa mate et batu basa belé o benga nga ba fiston kasi olobaki to bengo na privé o pesa numéro ya pasteur nini oya prophète nani ata kombo ebikute yaya soko yebi kombo ya prophète Alijo te ko benga ngai te na pesa o numéro pour na kopia o numéro te benga nga ça clair avec précision papa fiston est-ce que na koyi ko zwa numéro ya prophète Alijo oui na kopesa yo mais soko bengi ngai oyebi te ozo hésiter c'est comme si donc muto azo benga neka apona lo benga non so ça un problème benga nga na pia numéro ya prophète Alijo bengi neka ndengo wana mais en soi on a besoin de écouter non il faut arrêter avec ça parce que prophète Alijo azoko pesa be fata na musika batu ba témoigner nenga osakanate pourquoi makamsu privé to ba l'exabatoire te mais sinon te bengo va défiler ba témoignage à batu ba za ko ba solution ba kamana bango et puis soko bengi prophète Alijo to bengi prophète yaya batu so ba benga prophète da burge non aba no baleka na makambu ya famille na ye o kutu famille no boy kutu no ekenda ka ndengo ate yaya o bengi prophète ndenge tamba ko guider so boke na prière peut-être après prière nde okozwa ba message yo komika do ozolinga omoni yango bako sarabino bakoma olev no mbongo dozo lingo bengi prophète alo balo bakambo yo kan sa ndengo ate moli on sota guidaka so moli on sota guider ye ndengo ba ko guider ye ndengo ba okende est-ce que bokomi ce qui est bien papa fiston moi na ngai abona rasuno côté beta du solo pour na peigner yaya te ko peigner bino du solo o yake mukuse to peigner yo tika bana bata ka balo kosote te yakabana nde omoni papa ndengo ke ne classe wana ata camarade na yo ata nani ata la pesi loko ata maîtresse na ata maître a pesi bomba la saki ya pesa ba parents est-ce que yoki muninga apia o chipsté papa mususu a pesi loko boyete bomba somme ta pesi loko ndengo wana yako ko sabuna para mwana osama yele est-ce que bokomi c'est que bien merci na Chris Larise Pelende réalisateur émission Oyo Radio Lokole Masolo ya na sengi na yo s'abonner tout na papa est-ce que s'abonner déjà na Radio Lokole papa fiston sera s'abonner ça va papa partageaka et puis maman vice versa maman tout na ba yaya papa tout na ba yaya est-ce que bo s'abonner yaya tout na ba papa est-ce que bo s'abonner papa fiston et belé to ta l'émission de s'abonner yaya to s'abonner ko to s'abonner et puis o aimer vidéo vidéo on a papa fiston to s'abonner ko to na besoin ya 15 000 abonnés kaka et belé est-ce que bokomi bo sala ngama plaisir wana je vous dans la kaka abonné mon mo 15 000 pour j'ai confiance na bino c'est que bien on est ensemble. Merci na Michael Josh sponsor du moment congolais oyo otombo la bendele ba congolais na mboka États-Unis 001 le pays de oncle Sam Michael Josh au compte na site kuna okomona ba article za ebele ya pona somba article somba ba musicien bo ali wapi ba comédien bo ali wapi ba sapeur bo ali wapi kota na site commander loko ya Michael Josh ata moko pona soutenir mwana mboka te pona ba super wax et songi na prix normal moins de $105 benga Michael Josh yaya okozwa te c'est que bien o to loba kité to lobi ba américain ko basolo atakutu Michael Josh mo bisu ba congolais atabino moko okomi alors sponsor na biso super Mama Charlotte Caputo la dame de fer la bière officielle là-bas na bino alobi boye pona ba Afrique du Sud magasin oya Jamestown ezobanda le 1er septembre kuna ba kokitsa biloko ba 50%. Ce que la maman kozalaki 10 € et comme à 55 €. Yaya, hâtez-vous. Attention na libanda ozali wapi ba kotinde la aussi kozali. Benga Mama Charlotte Caputo bilamba ya yes goal bankoma Mama Charlotte Caputo bankoma tout ba griffe nyonso tout ya bana ba griffe tout ola takawana na ndenga bana siko benga epo yepe en collaboration direct na batu ya mamo ya Turquie. Au commandé par Mama Charlotte, bakoya kotikelo mbala mo pa na ndako pe. Vous comprenez c'est que bien. Ce qui pose la besoin mwana ya kotanga a école aviation civil militaire benga kaka Mama Charlotte Caputo. Autre bakite tolobi. Merci pen assistante ya Chris Larise Pelende, Winnie Larise Pelende. Merci na Mama Rina Umbi.
La femme à la taille d'une tige spaghetti. Combien? La femme à la compresseur. C'est que bien. Alors, te partager. Te goûtani prochainement. Papa Richard Watuzola. Ya maman Emilienne. Est-ce que au commis? Est-ce que maman Narobi? C'est que bien. Au commis, hein? Na sepeli. Papi Chibalabala. Ya maman Nyota. Est-ce que au commis? Hein? C'est que bien. Allez, chap chap. Et tchara. Radio Collectivia, fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta penadoki esika ba classe penadoki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bo numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talibre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la ba papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko charger ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout 4 on a ba sachet o azo ki ate ozo mona ozo 4 na ba sachet yaya to ko mettre dans le solo to continuer information tika to ba ambia sponsor po et ça dit non sponsoring mais et ça dit moi na mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sena sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Yaya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver hein. Ce toi na été, bon na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo. Ça ebele ya kota na site wana, kota na site commander. Ce qui comprendre était benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro yango wana obengie. Ya ko benga été pona osenga musala et pesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur la possibilité de comprendre, sur le code d'assist, au commande, nion surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Yaya, n'a pas lunettes. Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunettes, Mike Josh. Yaya, nion surtout au salon besoin, yako data, et alliés Mike Josh, atayo moko. To supporter, yaya, bisola bango différence yena.
sepelaka na badefile de mode bamusicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili bapasteur benga Mike Josh soko zwi ete benga biso na radio lokoyo tokolakisa o ndenge nini yo benga kobenga yango te mpona ozwa ofele na talo moke kota na site sala commande bamisien so bazalaka na Kisasa basalaka commande tozala wapi sala commande kota na site wana toteli yo site yango wana okoti na site tala baarticle nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandeko oyo déjà basala commande basi bajuju ya bango déjà bakotémoigner pe awa yaya toyena ma précision moko mokie mpona makambo oyo etali ba Super Wax hollandais nasaki bino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya baactionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo esalaka ba wax hollandais ezalaka na Hollande ye moko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babengaki ebele bandeko mosusu bapesaki commande oyo asa na besoin ya 10 pièces oyo na besoin ya 15 pièces ezosala maboye boyebake eyotekama na prix de gros alors prix de gros wana mpona Mike Josh atekela yango bakoya kotikela yango ntina ndako to na boutique to na adresse oyo kopesa esengeli na yo okokuza 50 pièces seulement bazobanda koteka partir ya 50 pièces seulement eza quantité moko industrielle po prix ya mokie wana batie eza mpona bato bakosomba en gros soki ozala moyen kosomba en gros te bandeko soki opesi order wana tosolaki yango okopesa na yo order na yo opesi commande ya 5 pièces ya pièces moko ya 10 pièces ya 20 pièces bokozela ti ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh apesa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît ti na adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo nga lingi na nga 10 pièces ko lelate ko banga te et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko boza na Europe boza na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout batia Congo Brazzaville botika ba puta mama ya Congo ok ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong auto en anglais ya fake originalité so mbatekela ba Super Wax original na Mike Josh bosangisi muke bopesi commande bokozwa yango te o tolobaki te tolobi eza mpona Mike Josh mwana mboka azotombola bendele na mboka ya bapaya te seke bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ya ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte,
lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.